Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Sarah Masiala Yaba Sarah Mwasi Nzambe Leki moko pire surtout ya Yemoko la douce Dinana la douce Nadine Mavinga Star Nabiso ya Tongo Makasi. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis des Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chères connaissances, lelo na memeli bino Sarah Masiala, comédienne na biso ya Tongo Makasi. La maman surtout d'un petit garçon, hein. Donc ezalaka bongo bandiko bino moko boutaki komona il y a pas longtemps, il y a presque quelques jours, oyo ezalaki vraiment anniversaire ya Sarah Masiala. Bandeko nanga pona ba o bayebi te Sarah Masiala pour le moment azana na kino te, azana na Paris. Tellement Sarah Masiala alela Paris pas possible. Yango azalaka muke ake Paris, muke ake Paris. Pona ye Paris ezala neti kin na Kisangani. Yango mona neti ka Paris na Kinshasa. Mona kango ka kin na Kisangani. Donc yazala muke azana na Paris. Donc na minute oyo azana na Paris des places azo célébrer anniversaire na ye. Bande konanga boko tuna ba emoji ya kolela lisusu problème nini. Bande ko makambo eza communauté na biso ezangisaka makambo te. Alors avant to kota na mwa makambo na biso ya lelo, en tout cas na kodlinga nanu na sensibiliser batu oyo nyonso tu. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya batoli ya makasi et pourquoi pas chaîne ya bana nzambe, je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout les recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, commentez et partagez en tout cas et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour tokos makasi. Bande konanga masolo ezande awa. Masolo ya somo, masolo pe ya kitoko makasi. Alors, avant to kota na masolo na biso, ezalaka bien to beta masolo, bozu mwa bakiti na bino boza ya kovanda. Bovandi botie mwa mai pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni, tia mwa eloko pe ya kolia pembeni. Ezalaka bien olanda Étoiline Inès TV, côté mosusu ozoliaka, côté mosusu ozomelaka, côté mosusu pe ozolanda Étoiline Inès TV na système moko ya bien makasi. Bande konanga affaire anniversaire surtout ya Sarah Masiala. Bandeko pona ba o balandaki mwa video moko elekaki kandenge zalaka eza kutu na ba TikTok déjà na minute oyo, eza kutu na ba Facebook ba mwa video ya organisation surtout ya anniversaire ya Sarah Masiala. Diku ka boye to mona mobali aye kopesa Sarah Masiala cake. Na opesa Sarah Masiala cake, batu o bazaki invité kuna kutu to pesi bambote na biso na ye moko monsieur le président, surtout les tontons de plusieurs, les tontons internationaux, mwana poto, balobaka bongo, tonton Bobo Manoka azalaki kuna, ye moko princesse Ilustar
azalaki pe kuna, et pourquoi pas Naomi Barcelone, donc mama na bango na système moko kaka ya bien ye pe azalaki kuna. Sikoyo ba invité nyonso ba ye ko exiger kaka mobali ya Sarah Masiala apesa ye mwa bizu. Bandeko yango bomona bizu kuna eza Sarah Masiala na mobali na ye. Donc mutu penza oyo organizaki anniversaire na ye eza nde mobali ya Sarah Masiala. Bandeko nanga makambo ya mibali ya poto nde likambo yango bato ebele baobeta sete ke non, pourquoi ba comédien na biso bango balingaka mibali ya poto. Yango bawando loba tika kana Luna tango akendaki Paris balobi ke non, akendaki mobali nde abengisaki ye. Yango bomonaka Sarah Masiala azalaka muke ake Paris parce que mobali na ye azalaka nde na Paris. Siko lelo to comprendre. Mobala Sarah Masiala azande na Paris kuna nde likambo nde place masolo evanda. Yango bomona kaka Sarah Masiala muke akoti Paris, muke akota Paris. Donc pona ye kokota Paris wana azala na ba raison na ye. Akenda penza kolanda mobali na ye, akenda ko visita ka mobali na ye, yango azalaka muke ake na ye Paris. Donc eza mwa bongo. Sikoyo ba emoji ya kolela wana bandeko nanga eza nini? Bato ebele bakomi koloba ke non, kutu feti ezalaki ata ya malonga te. C'est quel genre ya anniversaire oyo mutu akoki kosalela mwasi na ye. Donc wana bakomi ko critiquer nde mobali ya Sarah Masiala. Bandeko nanga, dans la vie tozala moins reconnaissant, dans la vie tozala moins compréhensif na mwa makambo mususu. Pourquoi je dis ça? Bato ebele bakanisaka ke non, soki mutu alinga asalela yo feti, il faut asalela yo penza feti moko munene wana penze kolakisa ke non, mutu oyo alingaka yo. Soki mutu asali mwa makambo ka ya muke, ebele ya bato balobaka ke non, mutu oyo kutu alingaka ye te. Kutu bolingo malonga ezalaka nango te, ebele ya bato bakanisaka bongo. Et pourtant bolingo eza na babiloko a feti te, bolingo eza te ke mutu aya sombela yo bilamba, bolingo ezalaka te ke non parce que Sarah Masiala faut kaka akendaka Paris air nyonso wana penza nde bolingo te. Bolingo bandeko nanga ezala nde na kati ya motema. Motema nde edeterminaka nyonso. Motema penza. Il y a de ces personnes oyo balingaka penza ko lakisa bolingo na bango na miso batu tout. Batu nyonso bayeba ke no place oyo nde place masolo evandi. Place o penza nde place bolingo eza batu nyonso to bayeba. Nzoka na kunzu wana bandeko nanga bolingo eza nango te. Omona peut-être mobala betaka mwasi soki bakotika na ndako. Mais na miso batu na ba réseaux sociaux wana zola kisa penza bolingo, mobali moko ya tendresse, mobali moko ya bolingo, mobali moko azwaka soin ya mwasi. Mais na ndako to na bakunzu na bango wana place bakutanaka kobeta mwasi, kofinga ka mwasi, maboko makasa kabelaka te. Imagine wana olobaki eza bolingo te. Ba bolingo bongo nde ezalaka bolingo bien. Mutu azana besoin ya kosala ya malonga te, mais na motema na ye penza ayebi ke mwasi oyo na lingi ye mingi, mwasi oyo na lova ye mingi, mwasi oyo na lela ye mingi, wana penza ezalaka bien. Mobali oyo ya Sarah Masiala alingi Sarah Masiala parce que na otala Sarah Masiala aza parmi ba comédienne na biso oyo bazalaka posé. Bomoni mobali oyo alingaka mwasi na ete, ata soki mwasi aza na bolingo na ye, même mobali azolinga ete, bomona ta elongi ya mwasi eolakisa ebele. Bomona ta ba comportement ya mwasi elakisaka penza mwasi oyo aza na jo moko, jo wana alingaka ete même mwasi nde amipesaka. Donc apparence à mutu déjà est déterminaka tout. To mona ka ba comédienne mosusu omona que non mwasi oyo to loba ba kombo te bandeko to boyi na biso polémique. Omona ka na comédienne mosusu lobi o penza aza na relation moko amoureuse kuna ka pona mbongo. Azokene na relation wana ka pona mbongo, mais il y a de ces personnes au tali bolobi te mwasi oyo aza na relation oyo parce que azo se sentir aimé,
azo se sentir heureuse, donc azo se sentir na bien. Yango azo continuer na relation amoureuse na ye. Donc eza mwa bongo. Kota la Sarah Masiala na relation amoureuse oyo azana kati. En tout cas, Sarah Masiala plutôt est tellement et encore heureuse na relation amoureuse na ye. Ezo mona na penza na ilongi, ezo mona na penza que non. Moi soyo aza penza na relation na ye ya kitoko ya tongo penza makasi. Donc eza mwa bongo. Yango mobali na ye a organisé ye mwa anniversaire kaka ndenge ezalaka na mwa ba comédien na biso oyo baza na Paris. Neti mikolo oyo touti komona tonton Bobo Manoka yepe autaki kokota Paris. Kutu na interview na ye moko autaki koloba ke soki oza na kin eke nanu oke poto te. C'est que nanu oza starté. Sikoyo ebele ya batu baye kokoko finga ye que non yango okanisi ke Paris wana nde poto na poto. Bino moko boyebi communauté na biso eza communauté moko, en tout cas communauté moko ya makambo pas possible. Communauté moko nyonso tu il faut ka kufinga. Nyonso tu il faut ka kufinga. Communauté na biso eza communauté te que non. Ce qui mutu alobi ata mabe yo yaka rectifiaka ye na sens moko ya bien, mais au moins naka communauté na biso batu bako préférer na bango ba ya kufinga. Mais c'est différent avec ba mindele. Mundele ata soki alingi apporter aux corrections, porter aux corrections na ndenge moko ya bien zo sekisa yo, mais apporter aux corrections. Et puis au moins na pe mutu na correction ya bongo mutu ako sala le tour. En tout cas à apprendre sur correction oyo ba pesiye. Mais communauté na biso ezala bongote. Au moins ata mutu soki sali mo ba faute. Ole mutu mususu aya ko corriger ye na ndenge ya bien que non, on dit pas comme ça, mais au moins mutu aye akomi ko finga. Yo za mayele te otanga kite boy donc mutu a fingi yo et suka nde aye ko yebisa yo ki balobaka bongote. Pourquoi ko finga? Pourquoi ko finga yango na Congo na biso air mosusu et comme moi difficile ya ko différencier entre mutu o atanga na mutu o atanga te, parce que aujourd'hui nous voyons même des intellectuels oyo bazo se comporter comme batu moko boye neti batanga kite. Ata soki batu basali moi quelques erreurs au moins na façon ya na bango o bako agir, façon na bango bako memela makambo wana ba. Tu te demandes est-ce que ces gens ici batanga ki bakenda ki aussi sur le banc de l'école ou oza kaka. Donc comportement moko eza nango bien te bandeko nanga. Mosusu to changeaka. Sur 100% majorité ya batu pe ebele ya ba se comportaka pe bien. Ba se comportaka pe bien au moins ata na makambo kandenge bimaka makambo moko boye au moins pe batu mosusu façon bazo se défendre, façon bazo agir to réagir. En tout cas, il a kisaka nango ka keno batu oyo ba uta na famille moko ya bien bazwa éducation et kitoko batu o penza ba kendaki na école batanga ki penza. Donc et ça la ka moi fierté pe na communauté na biso. Mais pour na batu mosusu o bazalaka makam nyonso to ba préférer na bango ba ya ko finga, makam nyonso ba ko préférer na bango ba ya ko koloba biloba loba. En tout cas, to sengi na bino na système kaka ya bien, mosusu ba changeaka. Au changer pe eko sala bien makasi. Bandeko oyo tozolobela lelo eza organisation ya anniversaire ya fête surtout d'anniversaire ya Sarah Masiala. Sarah Masiala aza comédienne na biso oyo asinkarnaka penza na barole na ye kitoko makasi. Akotaka amikotisaka pe. Ye penza azalaka neti mwana ya liboso ya ye moko dinana la douce ya ba dinana. À qui nous saluons d'ailleurs en passant comédienne na biso ya tongo. Yepe asalaka ba film na ye kitoko makasi. Pona bandeko na biso oyo nanu basabona te na chaîne ya dinana la douce. To senga na bino bokende kuna pe bokende ko s'abonner. Kuna pe ezalaka na mwa makambo kitoko
kuna pe ezalaka somo la famille ezalaka pe na makambo moko ya kitoko pas possible ezalaka bongo oke pe kuna osabone oke pe kuna ka ndenge ezalaka na mwa système moko ya bien osabone otalitali bafilme otie mwa j'aime na yo osali pe mwa partage na système moko ya bien. Sarah Masiala pour le moment aza na ye na Paris pembeni ya mobali na ye. C'est vrai ebele ya bato bakoloba ke aza mobali te aza makangu ye moko ayebi kombo nini apesa mobali na ye ye moko nde ayebi akoki pe kodéterminer relation amoureuse na bango biso tokoya awa kodéterminer te parce que toyebi te il y a de ces comédiennes oyo mona bino bokanisaka ki comédienne oyo peut-être babala ye te nzoka basi babala ye kala netika ba makambo ya Naomi Ngolela à qui d'ailleurs nous saluons en passant ba makambo na ye netika ibimaki bandeko nani ayebaki ke Naomi Ngolela oyo babalaki batu bayebaki te donc ezalaki secret moko ezalaki caché ebele ya batu baye koyeba ka le temps o Naomi Ngolela euti kobota nde ba makambo ba secret eyaki kobima donc ba comédien na biso na ba comédienne il y a de ces personnes oyo basi babala babimisa ba secret na bango na ba réseaux sociaux te parce que balobi ke biso toza ba star mais ba vie na biso etikali privé. Il y a d'autres ceux qui bayeka kobala il faut réseaux sociaux mobimba eyeba donc eza bongo yango moyen to lobake o eza makango ya Sarah Masiala to aza mobali ya Sarah Masiala eza te ye moko na mutu na ye na mobali na ye to kobenga na ka mobali na ye bango moko nde bayebi kombo oyo bakoki kopesa relation surtout na bango kandenge ezalaka bandeko nanga biso tokomi na biso na suka mwa suka penza ya épisode na biso ya tongo ya lelo. En tout cas la famille kandenge tomesana botie la biso ba j'aime bosale la biso ba partage botie la biso pe ba commentaire tala kaka anniversaire ezo continuer nango kaka. Moi, joyeux anniversaire pour la Sarah Masiala et kosala lisusu kitoko makasi. Bandeko sanko bosana na pesi nanu bambote nanga na Linda Bukulu depuis quelque part. Bye bye la famille et à la prochaine.